Mystique, moi la mboka. Toujours les laviers. Toujours sur la mona mboka. Mystique, mon mboka. Ok, tu reçois bien Nassima Kokunda.
Ponte la posa dall'alto por il via. Ah, kula, toujours. Là, où ça va monter Sophie?
Sorry. Just hold it. Okay. Peter, look at Peter, check the more. Okay, c'est bon. To that side? It's fine. To that side. Drink Kangiko. Voilà, passer en communauté. Malila, passe à eux. Bengaye. Pasta. Amigo, 20K. 20K, fala português. Vamos dizer que se vai ter mais balneário, vai ter outro bebê. Isso, vai pensar Zali kusambela kaka parce que tokomi na suka ya evenema tosambeli Nzambe merci obandaki na biso Nzambe na ebandeli tokomi mpe na suka ya makambo nyonso Nzambe papa eloko ya koloba ezali te Nzambe tozosambela kaka mpona ndeko na biso akei que son âme reste en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Zambe sunga biso ba etotikali retour na biso jusqu'à la fin ya événement oyo batela libota oyo etikali Nzambe bazala protégé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tobeteli Jésus-Christ. Aleki bango tobeteli maboko. Merci Jésus. Parce que oyo ezali Rojan. Oyo ezali de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si malangoto okufa, jugement est causal. Alors toi kanisa mutako juge biso ezana Nicolas Messia, c'est lui a le pouvoir de juger ba vivant na ba mort. Alors tout ça la réconciliation na Nicolas Messia, o azali maître ya réconciliation. O aya ko réconcilier biso na papa. Mutu o nanu ayamba Yesu na vie na été à se préparer parce que kokuta na papa ezali na nzela Yesu Messia. Alors moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on dit que nous sommes en tata, il faut les canaliser à Colos Messia. Ne si qu'à fait, tu organises le qu'on a dit que tu es en tata. Tu es en sengo, tu es en biso na biso. Mais ne si qu'à matanga boye, tu es en kanisa et qu'on se la pengaï. Alors c'est la koufi awa. Après quoi vient le jugement? Est-ce que nous sommes en tata?
ndenga na sepela mingi kozana esika matanga. Je dis pas que na sepela pas kufa pona matanga te. Esika matanga j'aime être là pour ça mutu langa sous ciment. Na kanisa non malgré na vivre, malgré na ça ba projet te ko kisa mite mais na ba okufa. Ndeko kufa alors il faut se préparer à tout moment. Toi ba yango tozana Cape Town, tozana ba projet mususu. Nazo en Congo la tonga, na kende libanda pays mususu, mais au-delà ya wana, Dieu peut décider autrement. Tous à la qu'après en tout moment, pour tous à la surprise. Vraiment ça va sur le coup parce que bien sûr là na jambe que Dieu a donné, Dieu a repris. Tous à la souci mingité, toi il appelle au col à paga noté, vers Koufi. Tous à la souci mingité parce que ceux qui t'ont gardé condiment, ceux qui t'ont bien sous ma sia, toi bah été un jour ton couteau. Tobiso yikati na biso le bazo lo baete ezali malam to za ndaku ya matanga kene ndaku ya fête awa ndaku ya matanga to ki lo bala motema na biso etuti sami kolo côté to za ki malamu tena yo nkolo tika ete biso to bongisa mitema la biso kolo to yamba yo na mitema la biso lokola mokonzi wa ubikisi kolo sumesi a to te confesser la bomo na biso ete yo ozali nkolo la bomo na biso ete yo okufa ki pe osekwa ki na bomo na biso kolo zwa esika ovanda olobi ete ozobeta la motema oyo koko iloba na yo ete afungoli yo na tata bokovanda kati na ye bokolia na ye ya kolia elongo na yo kolo sumesi a to fungoli motema la biso yaka kota fanga tolingi tosala balinga mina yo tolingi to vivre de vie moko na yo Collège Messia topesi yo merci pour la bomo ya seko topesi yo merci parce que yo oti karabiso te topesi yo merci parce que le bien est dans toutes circonstances te rendre gloire et pas ina kolo te rendre gloire et pas ina yo pour na bomo ya viking oyo ndimai ko zo père na biso zambe to kumisi yo to tiki nyonso reste ya programme na maboko na yo na kombo na Yesu nde to bondeli amen. Lokwa ba kitsa corne c'est banatanda mama boyemba bosani ba kitsa corne c'est ba kitsa Ingambo papa leke ngambo on va se quitter na c'est bakolo boza kimo Bokena avec l'église, mais je combien pour beaucoup royaume mais chaque dimanche au monde kufela kinga yo nalisinga nzela toimo Alléluia ngana lingiko Yesu Alléluia Yesu ngana lingiko loye Alléluia Chips ya wema hata pasi sokoliwa yokolo marangate yosopaki makila oma Alléluia nali ngikolo Yesu Alléluia na Yesu bonsoir à deuxième ni Yesu yo Yesu ni Yesu Bona Yesu Alléluia amen amen oye me pasa mangale Alléluia amen Alléluia amen Alléluia amen Kumu pona Yesu Alléluia amen Okimi pona Yesu
Alléluia, amen. Atamilele, Yesumi. Atamilele, Yesumi. Immediate family, please. Okay, thank you. Merci, merci. Merci pour la présence Nabino. Merci pour la effort Nabino. Likambo otosali otosali yango biso no surtout ensemble, que Dieu vous bénisse à bénir mabota na bino. Na pesi nzambe merci pour na mokano na ye akokisi pour na papa. Vie à papa ezaki une grande bénédiction pour na biso, akolisi biso, atangisi biso, abalisi biso, amoni bakoko na ye, ayemoka lobaki déjà esengwa mokili bima suki ya pembe okumba bakoko. Nzamba akokisi mokano na ye elonga na osenga papa apema na kimia pema na kimia nzamba zo molimo na yo makila na yo eganga koleka makila ya bel eganga koleka makila ya bel nzamba venger na kombo na Yesu. Vous pouvez savoir pas où aboka mabele aso ouais pas Munda papa na yo mata beteka kumo boka pesa su koko na yazo akpa waboka koko wazawana okay pesa koko zwa bide I don't want you to hear from koko beteka kumo boka simba na maboko boka simba na maboko bebe simba na maboko IGF la communauté papa simba yes voilà thank you be careful the boy children don't cry go simba go simba yeah thank you throw thank you yeah okay go back so kumako thank you Okay, go back. Kumako, thank you. Okay, thank you family. Papa Leki, biologique brother yaka papa Leki, come. Nazala. Oza atwape liloba. Mboka elengi. Merci pour volonté ya oyo nyonso ozalaki na envers biso baleki na yo et nesika tokomi ezali esika oyo ezala décision nzambe place ovanda na kimia décision na yo nesika esukaki biso bandeko tozali tokoyeba kokontrole nyonso na oyo etike oyo ekokaki kosala te na absence ya mwana na yo biso bayebatikali biso bayekotikali tokoluka oyo nyonso ekozanga tomeka kopusa toujours maboko epai ya mwana oyo etikeli biso e molimo na yo evanda na kimia nkolo ayamba yo na esika ozali
lokumu tozongisa epai ya Nzambe. Merci Seigneur Jésus. Merci. Ok, bandeko batu ya nini sorry bakoko longola toya toboka kumoko ya mabele tete ah ezama komati ah tuke komita moto bando kuna Move this thing. move thing Easy. Bajen bana mitebo ya bwana Bajen bosa fa kama ko bosa yo sa na tema slow ya maleme ya ba kwa ba faire ko bosa ni bolongo wana po balekala ba papaya yes sorry na bosani sorry loya na bosani goya ozala toi ozali na joie falo ya na mozimbisanga malila zo pau communauté trois coups au tigre monanga tabwa vila kati atamwate IGF basi boyembaka te wapasa bongo pakero bobenga Pardon, s'il vous plaît. Pardon. Ok. Très bien. C'était normal, hein? Maître 117, monsieur. Il a banni nos zones pour la vie. Si c'est gars trop potoyé la cimetière petit gars la mission Veki. Ok l'inzoubé. Mission to tikali to milengela. Pour suka la mission. Merci. Papa, je te voyais. Président, moi les lobato tiko tika Viking Olobani. Bon. On tika bien la mission. Wana zaki baoba ya bana kitambo. Donc asali trop n'amour penya ya bana kitambo. Bon. Et tout kolobelo ni nzambe mutu abomisaki mabomisa mingi. Donc ndenge to yaka ndenge pe to kende. Bien na biso to yeko tika ye, bo biso to zonga mais to yebi ke to tikali na ye parce que abungi te. Tikali na ye même atiki biso mwana na ye na bakoko na ye bazali wana. On a yebi ke ba ozala toujours na ADK. Donc tozana bango elongo. Merci. Bolo ba pe moi li loba bana mboka nini bolo ba pona vie. Bonjour. C'est Beli Dotika bien na biso awa. Ba minga loba ya te. To yakala mabele to zanga na mabele. Bolo tiki vie awa to zonga on a toujours vie continue toujours. Merci. Kombo on a ni mwana mboka. Sorry no. Merci. Mwana mboka moi li loba to monya to tiko tika vie.
Loba yo pesi ngai ngana za mwana ngalema na zo présenter mwana ngalema na président bana ngalema soki na ye na matanga oyo na ngai ya pala simbanga na liboko kina ye bango bakoti chiki nga batikanga na maternel donc il est grand frère na nga donc nde na ye alors les hommes na ye toye kotika ye avec tout honneur. Merci. Moi liloba moko mibale empereur de Doli Mwanza donc mwana kitambo atongo vieux Jean Gabé donc pire vieux nanga mabele de tout bakini titoué na mboko vieux zalaika kusangisa biso lokwa nzamba apema na kimia. Merci. Moi liloba mwana mboka son avis. Ouais, tu as la place à fêter, tu as la place à moi. Quand bon mari si la Bible dit tous les gens bateau ba kufi ada vie bateau mosusu papa bateau mosusu noko koko atiki biso communauté na pasi famille biologique pe atiki bon na pasi souhaiter ka ba condoléances moins important tous les gens sont vivants. Merci. Mwana mboka kula moi liloba maître dada botelema na moi ko ndeni moi liloba touti kotika vie maître dada nino ko zala liloba na yo avant mwana mboka zo c'est bien milito kunda vie c'est king donc fondateur ya bana kitambo club bana kitambo c'est bien milito il m'a belle quitter en tout cas calme vraiment tu vas bien la biso nyonso dara vie kitambo na banda asali mingi pe na mboka ko na biso ba conseil na ye. Merci. Moi liloba mwana mboka touti kotika viking matangele bien qui mezali viking akipe na kimia donc bozaki important to bandiango to succès na kimia on niveau ne na kimia pour la Pedro Andatega. Merci merci mwana mboka moi liloba moko mibale ouais maître king batiki biso ezanze biso nyonso ba o batika to milengela ko eza ruti ya banyoso yanga ndabolo. Merci. Okomi na suka ya musala nini eza maloba na yo par rapport à roulement makambo nyonso to. En tout cas maloba na ngeza to remercier nano tous les Congolais au ba ko support biso. To remercier communauté à DCW aussi. Ba yepe bazala biso président la biso Fokapa. Président la biso Fokapa sali. Là si on savait pas là tous ala passer à VIP. To remercier ba maman ya ADK. Na organisation tout basali. En tout cas vraiment que échec exact. Ya on faut toujours ba maman wala po. Maman wala ba mbongo moko. Bon après awa na banzete to kuta biso tu pas mettre ninja to so la bien. En tout cas to kuta la kuna. Merci. Ndesika na yope okolangwa. Merci. Merci. Mwana mboka moi liloba par rapport à viking. Ya bano pesaka moi liloba pas vient sur la meso. Oza ba vie pena biso to kuma ba mboka o na ba kapa. Ba vie ba yamba na ba Mozambique bango wana. Soit biso na kata métro to kita na métro alors ba pena no petit olala to aki 4 vie mutamba biso pena na sat fil na dom pepe wana na Mozambique eza ba vie ki donc mes condoléances à la famille donc tout ça na mawa vie ki atiki biso. Merci mon mboka moi liloba par rapport à viking. Oh merci donc on a loba plus bona biso ba to tikalisima sali course na siliciamo mais sengo zali moi ne mo lobi que ye mon père azakoloba elinga vivre na mokilo za na suka pembe kozana bana kozapena bakoko sikola ba batikalisima ba jeune toza zo presser na vie lolendo que ça sert à rien sous que zali mais lokwa mudin sa okende eza ce qu'on ningo okendelele so si course na osepeli nzamba permettre aux bakoko tout ça des essais de vivre avec simplicité avec patience na vie. Mais si tu utaka, tu évites, si tu évites, mais Bible appelle ça la réponse à bloc en atout. À éviter temps, la vie chaque chose à son temps. Parce que tu évites la rare qui non de ton temps pour ensemble qui yo yo, pour n'en zéler ensemble. Ok, merci, merci. Merci. Kolo, Bebo Monyo, Sona.
Dieu, il ne change pas. C'est celui qui a vaincu la mort, c'est celui qui a vaincu le diable. Il est l'éternel, lui c'est toi qui es l'alpha et oméga. Parce que tu es le prince de paix. C'est toi qui donnes la paix et c'est toi qui guéris ceux qui ont le cœur brisé. Moi je crois à ta parole et je crois à tes possibilités illimitées. Je crois que tu es capable de tout faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.